Vous avez fait plus des 4 ou des 5 mois hein, à Kinshasa. Donc, vous avez vu beaucoup de choses que beaucoup de gens qui sont ici en Europe, Batou et Belé au Bazali en Europe, on a raté peut-être via Internet, mais réalité à cause de la sur place, ils allaient différents, hein, comme on a dit à Lingabo. Oui, on a à solo, on a sali au moins 5 mois na Kinshasa. Mais problème est marqué mingi. Vraiment, tout ça, musala belé, mentalité à l'autorité na population. Donc, ça les amis. Donc, Congolais vraiment façon na banga ko raisonner, façon ya ko traiter nini mboka, c'est tout lié public et ali passi. Donc, éducation moko ezalité, ezana ba télévision ngezaki kala, hein, ko pesa ba conseil, botia banda kuna bino propre, banzele za la propre, ba poubelle za la propre, ba niza za sardine za la propre, mais okoma tamsu sozo tambo akati ya ni ya taxi bisi boye moto ale ba nini ba amela mai oya ba sachet wana abwaki na nzela ngai moko kutu na reprochaki mutu moko boye mukolo ngana bibo yozo sala boye siko ba na yo so ba moni ekosuka ndeni nini. Donc na mboka na biso ezali pasi mingi mentalité ya bato soki pasi nde bato bakomi ko agir lokwa banyama. Donc salité na mboka eleki na kasi bomoni bino moko na ba internet et tout ça. Premier ministre atiki musala na ye a kende kota la ba immondis tellement kende koti et tondi na ville à Kinshasa. Camion Union européenne pesa ki ba ben loko ezaka na poto awa elongola ba immondis mais na ba komi kolongola ba immondis na ville ba poubelle na pusu ta niveau to komi. Vraiment ezali pas si mingi pour na mboka na biso Congo. Vraiment j'étais choqué. Pe okomona na kati ya vide kota memlingi nzele pasuki et pasuki penza okole kata na boato. Mais kimbuta zali wana azomona na normal. Hein? Okomona ba voiture na bango pesa kwa pe koti wana, mais ce sont des choses okoyi ko comprendre. J'ai compris directement que c'est l'occultisme. L'occultisme dans le sens nini parce que batwana baninga toujours esika ya salité. Donc c'est ça le problème. Voilà, monsieur Adrien. Problème Zaliana, est-ce que Batou Bazali vraiment na conscience que il faut payer tenir ville propre, que Bazali peut na responsabilité avant que Bazela responsable bazwa responsabilité. Côté ville propre, ils ont un problème mais avant muto sala musale faza rémunérer. Ville à Kinshasa on écoute ça comme par an 300 millions de dollars. Ngamna lobi angote ça gaiba baswe. Nous avons une déclaration na mazo pesa nani kimbuta ultimatum alobi soki akoki musala te atika bato bazali compétent 300 millions de dollars selon Zachary Baba c'est ça ba taxe belé au ba société ba libanais ba chinois ba zakofuta ba indien tout ça mbongo ane kindaka wapi dernièrement awa député moko maele hein député provincial moko a convoqué une session qui va juger kimbuta a ko s'expliquer hein l'assemblée provinciale ya Kinshasa. Mbongo nyoso ba taxe ba futa kendaka wapi mais kimbuta sa ndenge nini abimisi $20,000 $20,000 a futi bango nyoso député na se retrouver moko alobi que problème exact na yebi que na Kinshasa na mboka na biso ezali nzala les autres bato boy mais a cause la kaka na ba élection omoni esika to komi ndeko na pese exemple mo muke hein bazolo banabiso que hein balingi dialogue balingi comme ça lisusu ba pesa bango 15 ans mususu tina 2030 bazo abi nini période ya nini il y a émergence à Congo. Moi j'ai parlé avec un conseiller de Lambert Mende na kene na mona Mende na solanaye na lobik na ebisi que et si Kabino bo échoué lamentablement et ça le quoi muto akena université a échoué pendant 7 fois comme ça soit le konini hein diboyo quand même so biso to yaki Kabino te to yaki Kabino te hein na ebisi bango que biso to yaki Kabino te Congo ezali abiso nyonso soki boko kite botika alobi nanga o banzela tout ça ba aéroport ngabi bato bakolia banzela te njani bosali bino boye kaka ko bongisa o mobutu atikaki bosali eloko moko te mais banzela ngo tozali koyoka ezali pe ko bukana banini zuza banzelo batongaki il paraît ezali ko bukana est-ce que ezali a solo po yo mo ozali sur place est-ce que go détailler biso ba travail o bazali ko sala sur place kuna en tout cas monsieur Adrien banzela ezama mingi banzela ezalité na mboka na biso banzelo ba chinois basalaki disons na Kinshasa po yo zalé na Kinshasa il faut bien préciser quoi oui banzela na Kinshasa ezalité banzela nyonso za kobukana za kobukana zele za kobukana donc
Boulevard Lumumba, ezalinde ni po bando sala ba travail na Boulevard Lumumba, eza ekomindenge nini, surtout côté Anjili. Côté Boulevard Lumumba, eza malamu. Babongisi yango, eza kitoko, mais problème ezali wana siko, ba embouteillage. Batoyo, ba ebi nini vraiment, ndeni bakoye kota musamboka, elo bakoye kosala, eza ki très important. Vous êtes à l'écoute de la radio centrale FM 106.7 Anvers. On est en direct avec le commandant Guy Alingabo qui nous vient en direct de Kinshasa. Commandant Guy Alingabo, continuer na lisolo na biso. Bon, na roba kiboy, olotuninga so ni banzela ya nini ya justement Boulevard Lumumba. Oui, Boulevard Lumumba notamment. Boulevard Lumumba ezali na yango, mais eza ba de kona biso mingi ba pesa ba misala ba kombaka, ba futa bango nini $70. Mais $70 po ba futa bango ndeko na sola kina moko baza arrière soki ya 4 mois. Kimbuta abimisaka $6 millions pour na Congo mobimba. Hein? Bongo yazwaka soit disant qu'on fout à batouana mais n'ébisio mais Adrien balobi qui va créer emploi ce ne sont pas des emplois tant sous bazana retard ba paiement bon ba mbongo na nyoso baza kolia kaka mais problème ezali nzela ezanango bien mais problème ezali baza un peu na une certaine notion hein ya nini ya circulation ozomona embouteille nzela monene so ezali 4 bandes ko l'autoroute nzela ndenge ba ko sana centre ville il faut basa ngo na périphérie libanda ndenge zaka na poto na ebite so ba chinois ils donnent uti wapi hein yoko mona que ba sala le col autoroute ba tie place à passage à piéton na Kinshasa ba chauffeur ba respecta kate soko ça il faut ba ko tout ayo alors na mona ki moyen moko facile ba autorité à ville moi-même je suis parti à l'hôtel de ville na kutana Kimbuta mais ils attendent so o a voyager donc c'est qu'il a voyagé musala ekufi comme on a nini a John a été pour na ko pesa ba idée mais on a limité bâtir passage à piéton likolo quoi tout ça wana eloko wana Adrien ezali pasi pour na mboka na biso ba dépenser combien de mbongo pour na biloko wana congolais moko ta mataka hein au lieu batia mbongo hein na makambo ezali très important lokola ba soins de santé ba sala ba centre médical hein pour na ko aider mbongo na ba bebisia congolais moko ta mataka hein eloko wana basali wana bon na nzela ba embouteillage ko sakana teta na nzela 4 bandes il fallait bachata nini ba feu rouge zo côté mbongo belete ndeko na biso asala ki ba robot wana hein état congolais et équipé était siko Afrique du Sud de récupérer ba robot wana pe mso bani ko kufa parce que pour la sécurité za la po bazo tout abatu soko sali faut pas bomio hein donc il faut bacha ba feu rouge comme ça so feu rouge peli au moins abatu bakati ici moi-même j'ai vu ça 2 reprises pour na zaina maluku monsieur Adrien feu rouge na silisa feu rouge aéroport de Njili wana o ba oba soki aéroport international zo benga aérogare les aéroports international te parce que na kota inga moko na moni eza même comme mérité te na niveau le quoi ba Addis Abeba hein ba niveau msolo quoi Tambo en Afrique du Sud donc tozo ya na chauffeur totine na maluku eza rouge a doublé monsieur Adrien donc batu baza na conscience ngana bi yozo double feu rouge abi o esa elo côté ngabia yozo double nga soki voiture msusu bimi donc ba conscience ya batu eza ya kokufa voilà ilo na koloba en fait bon on obi bien que banzela eza ya kokufa toka ki ce qui a modernisation ce qui projet la révolution des modernités hein. Bah, en fait la question moi je me pose dans se poser tout de suite que bateau lancer qui projet wana l'air bazo mona nengi wana na ba mbongo ba tchaki et bango bongo ba homme politique bango bato ba autorité ba tam na nengi et puis baza ko approcher qui bout ba venir que parce que bango parce que kuna zaki ba nomination za ba élection té oui bien bah on approcher quand même que yo ça musala malamu té quand même ceux boza ko yiba boza no ba dictateur tout le monde ba dictateur ba Libye ba nani ba nani ba Kadhafi ba nani ba oh Saddam Hussein ba mboka bango zala ki bien mazane dictateur quand même propriété zala ki ba biso zali mais ba twana baza ko sala nini ba mikonzi wana parce que ba on peut pas entendre ba voiture na kati mai omoni balobaka mbisi hein soko ebandi kopola ebandaka na mutu soki mutu epoli tina suka mbisi wana ekopola il faut boyeba que régime wana ya Kinshasa je le dis nazoko selo comme côté nazolo ba vérité hein na lina lo balika monga na moni hein ndekonanga na Kinshasa
ministre akoki koyiba ye ayibi mbongo PDG ayibi na ye mbongo moto akokanga ye aza te. Donc Congo ezali jungle, hein? Kimbuta koyene koyiba bambongo ba taxe mutu akoloba na ete nini poubelle nanu soko tali, hein? Na cité esiko Union européenne atiaki ba conteneur po ba komoka biloko etondi na ndenga osakana te ba ben ezomona ezolobe eloko mokote. La preuve en est que omonaki nani premier ministre yemoko akiti sur le terrain et salama jamais na monde.